Telefone nde epesanga kaka makutu ezalaka ndenge nauti kuna nsima bapapa kozonga nde loka transport ezalaki na kaka nazwi transport ya nini cité verte poso nakomi cité verte nazwa ipene nzoka mutuka na mataki eza mutuka mabe toye kokoma na nzela receveur abimisi mbongo na poche ne abeti na kati ya mutuka biso okanisi azobimisa kaka bapoussiere ezala na nzoto ya mbongo atangi esili azwi azongisi na poche na ye après na banzo mona bato nyonso na mutuka bakomi olala pongi epuis nde navandi nakomi oka nzoto vraiment bolembo ya makasi ezoza su na nzoto te ti heure moko receveur ayekoba te mwana mwasi baningana nyonso balembi na pongi yo moko na kati ya bango olembi te ndenge nini nabi bamosusu bango bauti na bango koteka na bamoi yango wana balembi abi te c'est bien yo oza no bien aye mpe kotika wana toketi heure moko chauffeur atuni position na nsima kuna ndeni alobi lete position awa normal me kama moko awa azani makasi azolala na ye te heure nayoki bongo motema na nga mpe beti toye kopusana mwa moke eye kosala pune mutuka tozalaki nango eye kofungwama ye receveur akiti akangi pune mutuka tobandi su koya embouteillage ezaki makasi koya na nzela faiblesse moko etansi bato nyonso na mutuka balali pongi nga mpe sikoyo pongi ebandi kozwa ngai na bandi olimba na kati ya mutuka nzoka ndenge tozoya na bango pongi ezwi biso bachange destination batiki nzela cité verte baleki na biso na nzela mongafula lokanga mpe nayebi nanga kuna te nakitala nanga ka tout droit nazwi ipene rompo nazongi kaka nzela ipene nakotaka nanga mpe banzela kati te toke vraiment mosika kokoma na nzela tokutanika na bafinaliste ndenge bazonga na banini examen bango mwana mwasi akiakati na nzela mutuka tozaki na bango moko etuti epo aye nani chauffeur abandaki kopota na dekre moko koloba te epuis adevie meme ligne biso tozaki nango loboko ne azaki nango akatisi na katikati ya nzela aki kotuta mwana nake banyata ye mutu bapanzi ye kaka loboko toye kotelema ere totelemi chance ke tozaki kaka na nani bapeser pene bapeser wana pere bamoni accident esalemi babandi koya kolanda mutuka epo bazwa mpe mwana na bamema ye na hôpital bamoko chauffeur wana abengisi o bos toresir déjà mais awa tosalisi accident toza bloqué ye mpe moto yango aye korépondre ye parce que atiaki o parle aye korépondre bozela kaka wana soki bapolisier bazodiskute bodiskute ka na bango na otinda bus mosusu wana eya komema bato boza na bango soki bakokanga bino bondima bakanga bino lobi nga na koya kobimisa bino me bosala effort ke batana bakoma place nga nazali alobi mpe wi bos nayoki yo wana naza na kuti ya pongi vraiment makasi ezalaki te oke nafungola ta monoko na nga naloba ere sikoyo bamoni bapolisier bakomi receveur aye kofungola porte mpo bapolisier bakanga bango mpo bayaki deja ke bakanga bango na senti force moko ye kolata nga bamoko nafungoli mpe miso nalandi mpe receveur parceke navandaki moto ebandeli na porte kaka naye mpe kobima ye kotuna mama okiti nde nini babisi ezoleka awa ebele totia bino na bisi mosusu bakomisa bino cité verte na mpe bacité verte yango kala tozokoma te epuis awa mpe natikala nanga kokoma te nayebi nanga mpe koto nini bokomi na biso awa te basuko bozokende na biso wapi awa siko nayokaki deja conversation ya bango na mokonzi wana naye kobengisa policier apeser azalaki wana mpo makasi eza susu te ere nakiti na mutuka napusanika na vandi na mabele wana pembeni na mutuka naye kobengisa policier akoba mama olembi bwendeni na mpe papa tala na kati ya mutuka wana bato nyonso baza ya kolala tala koya na biso na nzela makambo esalemi yango tinde toye kokutana na accident mwana bato totutie
mwana oyo asauve biso nde na kati ya danger epuis ndenge nalali pongi te boye nzambe aza monene mposo nalalaki pongi biso ezoya mpe na nsima mbe bamemaki ka biso tokeya ye koloba te problème nini na bite tala masolo basoli yango nde policier na ye koloba te mama nzambe alingi bino mingi parce que eza mutuka baalevaki bino po enlever baye mpe kokanga nani chauffeur wana bakangi mpe bapolisier batelemi wana mpe kozela mutuka mosusu ezoya wana bakoti na kati kolamusa bato nyonso bazaki na mutuka bango nyonso kao moto mpenza akofungola miso aza te bazwi mpe déclaration na ngai bazwi mpe mongongo na ngai na nini batelefone basimbaki na maboko ya bango esili baye koloba teta awa bozolanda nde nzela ya bakongo boza na commune ya Mongafula mais cité verte oyo bozoloba eza mosika yo oyebi koto oyo nabi anga nayebi na nga awa te nalanda nde papa biso aza malade nde kozonga na ngango oyo naye koloba aye kobengisa motard moko azalaki wana bete zwa mwana oyo kende ti kitisa ye na nini centre supérieur po soki akomi wana ekofacilite po akoma nini kantiet po aza ne mopaya epuis baalevaki bango koaleve ayebi place oyo toza nango te baye mpe kofuta nani montard wana amemenga mpe boti ere bakitisi biso mpe na nini bakitisi nga na nini centre supérieur nde nazwi mpe transport po akozonga na ndako oyo mpe nalekani nango ka yango na makutu. Donc tous ala vraiment prudent dans les camions, dans partout, dans les voitures, dans les bus, surtout côté le marathon, dans barré des bicité, côté le marathon, dans barré des bicité. Pendant un temps, soit un long moment, côté le mira bicika encore, parce que moi, ça m'a bé tellement. Avant de sortir aussi à la maison, il faut ressembler là. Quand j'ai un message au aventure, je suis je dirais un simple étudiant à un campus, donc tous là vraiment beaucoup plus prudents. Ces gens-là, ça la aventure et ces gens-là, beaucoup plus swahili. Je ne crois même pas qu'ils cause à la ce ne sont pas vraiment même les gars là, vraiment passé. Mingi swahili, bien armé dans bisika, kina oye batita peu. Bana nzambe boyoki ba audio ototindi ba audio wana za réalité ozo sala manaka chamboka Kinshasa ya wana ceux qui ont mati transport au moni mouvement par rapport na ba audio otoyoki wana au moni mouvement to motabimisi parfait na kati na mutuka wami parfumé to loko moko modèle wana zala prudent o constater loko na mbala moko zala prudent temisa mutuka ebisa bokitisanga awa po mingi ezozala biloko wana ba parfum ba mbongo ba poussière wana sale panza na kati mutuka pona kolalisa bato pongi ya wana vraiment tozo panza ba audio wana po bana nsambe bayeba yango boza pena ba groupe ba WhatsApp mususu bo panza yango vraiment panza na partout bato bazala prudent po temps otoza nango eza très difficile.